Matondo mingi bandeko balandi émission Africa ya Lobby. Oyo wapi ezali bongo na tina ya ko lamusa bongo makanisi ya jeunesse africaine et puis bongo ya Congo en particulier. Et oyo epesa makabongo mingi na mama Sonia Amba kasi mokolo mwalelo bomoni bongo elongi ya sika ya mopandi sango bongo ndeko ngiaka. Na tina kaka ko lamusa bongo makanisi ya ba yindo nde na tina yango bobo mesano to bengisi so mokolo mwalelo ngunza na biso bomoni bongo na loboko na biso ya bomwasi oyo wapi tokosola bongo susu masolo na biso oyo tosolaka na yango bongo bobo mesano na nengwa amba nde yambo tokolinga bongo bokoka bongo koyeba bongo ngunza oyo aye bongo mokolo malelo ngunza mbote bongo mbote mondeko mopanzi sango matondo mingi bandeko balandi ngunza tolingi bandeko tope banibai babongo kombo na bino ezali bongo nani matondo mingi ndeko mopanzi sango na kopesa biso maloba biso tozali ngunza ngemba makusu délégué chef spirituel na kimvuka kia bantumu anengwa kinzembo na eteni ya Congo Central. Matondo mingi bandeko balandi boki bongo ndenge ngunza asili bongo ko se présenter ngunza ngemba kasi bandeko balandi balobi bongo soki mwana soso avimbi na seseke mama na ye azali kolo solo ngunza lelo to bandeko balimba yeba po masolo mingi ezoko bete ma mikolo yo bangunza baine masolo moko boye na mokonzi na bango ngunza mikolo bo bete mingi masolo ya contentieux Afrique et Europe. Et puis, l'isolo moko biso mukolo voici ma lettre. Oyo bino bangunza boko mili bongo ba intellectuel congolais et puis africain en général. Ndenguza tolinto e ba yambo mutuna na biso ezali bo ngunza. Penza nini yango bino bozali ko welela na mindele. Po kota la bongo mindele biso tozui déjà indépendance, ba biso indépendance depuis 1960. Tozui indépendance na biso. O mundele asi akei na ye atiki biso moko na kati ya mabele na biso tozo komi kamba. Bango bazali susuti. Po liboso ala ki bongo roi Baudouin nde na simatongo ba kei totika libongo na mokonzi Kasavubu. Kasi bino boye ko loba susuke te mindele bana nyongo na biso ya 57 ans. Nde tolinto ye ba nyongo yango e bandi ndenge nini po mindele si akenda. Nde bolimbo la biso nanu malam pena ngumba matondo mingi kolandela mutuna na bino ndenge ndeko mopanzi sango sili kotuna biso na tango oyo tokoyeko kabola yango na biteni ta misato ya yambo obandi na eteni ya contentieux Europe Afrique ndeko na ngai eza ya kobomba te mokili mobimbe yebi ba préjudice nini oyo Europe ekoza na kati na mabele Afrique tata mondele tango ayena mabele na biso abomi biso anyokoli biso na lolenge oyo ezalaka te Léopold II oyo azwaki Congo lokola ndaku na ye po ete akoma makasi na mbongo ebele akata bakoko na biso maboko abwaka ba misusu na mai likolo ya nini oyo ba EVA oyo aye kosalela ngo pine oyo komisa na mbongo ebele ozomona sikoyo ba cause wana alors tant toyena 1960 tosali indépendance soit disant indépendance ba corps ba signaki ezalaki ete Congo akoma libre mais kasi timo imolelo mboka na biso eza libre te ndeko mopanzi sango timo imolelo balandi na ngai mboka na biso ya bayindo ezali libre te 57 ans après Congo mboka oyo ezo continue toujours comme la libele ezo ko avancer te nini yango ezo sala ete yo avancer te c'est parce que mundele ayebaki très bien ete après ye délige abongisa makambu na ye asali biso ba sous-homme na ye yango permettre te que non mutu mwindu apusana donc azana kibonzambe na yete na kati kasi ngunza bolobi 57 ans to bandi mwana ya 57 ans azali déjà responsable azala susu mwana mukiete kasi kolandela bongo etamboli na biso oui et puis ce bobi bino bonde bozo lobela to monaki na 2007 ba mindele si basengaki déjà pardon na bango to salaki déjà réparation déjà
réparation ni ya nini subino bokoluka po mundele ba reconnaître ki déjà kendo bakata ki maboko basala ki nyonso nini nango ingetande ko mopanzi sango ba na 2017 tomoni bandeko bayaki na centenaire awa elongo na ndeko pasteur Ngalasi bayaki bayindi bamindele bayiko senga biso bayindo pardon balobi soit disant au nom de la chrétienté de tonyokola ki bayindo mais biso to mitun est-ce que pardon yango senga ki ba ko senga ngo pa bana o bango ba former pardon, il faut pas que ce soit pas la religion ou ezali africaine. Pardon, il faut que officiel. Pardon, il faut que pardon kaka bongo. Pardon, il faut que la compagnie na ba de dommages et ya o ba cause ki biso. Donc ceux qui ba koya ko senga biso pardon, il faut ba futa tata na ngai. Siko ba ko futa nini? Ba ko futa nini pour la 2007 bayaki. La 2011 il faut pas réparer dommage d'intérêt, il faut pas réparer na lolenge. Ezala baké na nkamba. Ezala baké wapi. Soki ba futi te et l'autre côté. Et puis ba ko sala pardon yango ba ko senga. Il faut ba ko senga na ba vraie religion. Okene ko senga na nkamba. Et sika Yesu azali ok no sengo pangalasi esika Yesu azali or Yesu bango ndemba yaki nango c'est que bolingo ba ke mindele ba driblaki ingeta aloki ba bimisi ke lokola ke bango ba sengi bolimi nzoka za bolimi cité baiser de jida bolingo ba do ingeta eza pena na lolenge wana bande ko balandi boki bongo ngunza ndenge aza koloba ke mundele 2007 na 2011 bayaki na kinaki na 2007 bazaki na centenaire na ndeko Ngalasi pasteur Ngalasi baiko senga pardon ko reconnaître que au nom de la chrétienté ne basali ko la simabe pe na 2011 ngunza ayeko lo basusu ke na kuna na kamba ba reconnaître ki basali ko sala rétablissement ya Fumukimba babi ke nyonso ezali baiser de jida eza bisote ezali ngunza kasi ngunza tolingi pe na ngunza po makambo ba nde bozo ko landa kuna ndeko eza somo ngunza boye bisabiso ngunza nde toande koloba mwana ya 57 ans aza susu mwana mokete nde ngunda toni toyeba nyonga ngo bini bozo koloba bakofuta ngo na moyen nini ekozala matériel to pe bakoya kotongela biso to pe bakopesa biso mosolo eza nyonga ngo ndenge nini pamba te tala no mboka ndia na désordre nde toyebi te mbonga ngo nyonga ngo bolimbisi ekoza mbongo to pe eza matériel ingeta nyonga kozali mbongo de dommagement d'intérêt ya intérêt bayebaka ndeni bakosalela yango ezali makambo ya mbongo ngo po ya ezosenga ete bato bazala na gouvernement moko ya koyokana ozomona il faut biso nyonso na part ya majorité na part ya opposition baza ya kosangana balobi eloko moko biso nyonso to brandi document wana liboso ya ba Belge ndete koyeba ke bango ba futa makoki wana bolobi ke no bato gouvernement majorité bazala koyokana kasi batongo oyo bakozala bongo ya koyokana pamba te lelo tomoni lelo yiki na mboka bato bino bazo koboya lelo bandeko na biso ya Senko tata Mosengo to pe bandeko ya catholique bae ko telemela gouvernement oyo bale ko tia désordre na kata mboka po mayo biloko bino bazo koloba e ko senga kimeza na mboka kasi kimi yango bato bino côté pe to yebi to koma la point wana bato bino bazo ko soutenir nzoka bango nde bale ko tia yiki balingi kimeza la te nzoka so bino ko tina bango bokoza nini nyongwane ko futa mate catholique bazali ko telemela kimi ko tana mboka nde balingi te gouvernement oyo fe nwe kende kasi bino bolingi kende te nzoka to moite que esengeli bino boye ko appuyer bandeko ya Senko bo appuyer œuvre ya tata Mosengo mais bino bolingi te c'est que bino bozana na bona ngambu wana ndeko mopanzi sango tika to bongisela bino église catholique depuis ezali église catholique nane luka bolamu te pona biso bayinde soki tozongi n'époque coloniale ezalaki église oyo ekata ya vitankanga moto ezalaki église oyo batumbaka ya kimpa vita moto ezalaki église oyo babengaka mbuta limumba babengaka ekuta crapaud le démon est parti kaka le même église zelande ko mopanzi po yozo tango mingi ya ndeko za ko inda tolobela bino malamu ozomona même église wana lelo ezo réclamer ete ba médiocre bakende mais médiocrité aux églises ezo réclamer lelo ezo loba na bato et uti wapi mais bato na baza former une école na bango ozomona banani bazo konza na mboka oyo bauti na bekole nini kaka na bekole na bango siko kofinga bato ba médiocre pourquoi aussi longtemps yo moko médiocre ya liboso
ozomona donc bandeko ba congolais il faut tozala mayele temps oyo komi ezata ya bosangani tokosangana na kombo ya mfumu kimbangu bino bolengeko mopanzisa ngolobi ete biso tozokotela parti oyo tozokotela parti ya mouvance te biso tozokotela mouvance te tozoloba bosembo oyo ya mfumu kimbangu soki tozongi na kati na bilaka ya mfumu kimbangu kolandela 4e président okomona maso oyo eza ya kokokisama sikoyo lokola ye aza wana totika professeur mfumu kimbangu ekokisama te nzoka ndi professeur mfumu kimbangu na mabele oyo bolinga te suka longo kosala nini kokokisama donc na eleko oyo ya président actuel nde esika makambo ya nyongo ezali nde esika makambo ya contentieux ezali nanu kutu moko ndeko mopanzisa ngo ezala nano naku kutu te président abandi déjà kosala maye wana mais bino bozoluka lelo bokende okende wapi aussi longtemps bilaka ya mfumu kimbangu nani ekokisami bolimbisi ngunza comment est-ce que bino boloba prophétie aussi longtemps que ye esi des mandats na ye asinyaki esi esili tata des mandats wana minefu na kokata bino popo esengeli na yatika pouvoir au moins teke na mambongo boloba ya prophétie moto yana peut-être bino bomontaki yango nde boyo kobimisaka non loka boza na ngambo wana borelie mwa mikimi bolingo toujours bo soutenir ye po ko apaiser mo l'esprit ya batu mo teke no eza mo prophétie mo akomna suka manda sango zo tuna biso mituna tuna ka ezala na mukuso pesa biso mingi tango poto limbola baimboka bayeba bozolanda tango bozo tuna biso mituna bo pesa biso tango poto limbola po baimboka bayebaka biso tozoko batela prophétie ya mfumu kimbangu mfumu kimbangu tanga saki prophétie oyo pona Congo na 1944 nana zalaki wana est-ce qu'il y a un président oyo tango président de la république na botemité siko lokolo ezaka na tango na ye boye ko lakisa biso biloko na bino ba constitution o bosali constitution web copie collée ya constitution ya Belgique oyo ba mindele basali libino bande ko nanga tozala quand même mayele ozomona na tango na ye nde maye oyo esengelaki ekokisama pona nini punga alobaki ete mpona mbele ya Congo elenge ya koya akozala du bakoyina ye na mboka akozala na mbongo ebele oyo akotongela ngo Congo mbongo wana ebele oyo akotongela ngo Congo oyo uta wapi soki eza makamba contentieux te ozongi na kati na livre na mokanda oyo Jean-Marie Vanef akomelaki bandeko ya église kimbangi sokoyoka abi le jour où biso bafricain tokosangana tosenga dédommagement intérêt epai ya Belgique bakofuta biso mbongo ebele oyo tokotongela bamboka na biso alors ezosenga nini ezosenga biso bayinde toloba eloko moko tozala na kati na bomoko po ete tokende kosenga maye wana donc église catholique eyebi yango ezoya kosala ba désordre wana mpona nini planning wana epai na bango mindele parce que bango tilelo bazo continuer toujours ko servir mundele pour ba servir apeka mundele pour mundele avasala makamuna alekaka toujours kati na église catholique wana yango moni ete na tango bango bakoyaka na nzela wana lokola bayebi bazana bavoya na bango bayebi ete tango o eza tango ya naissance ya kubotama ya babiso bayindo bayena déjà pona balekisa maye oyo eleka nango kaka boye pour que biso bayindo to bénéficier nango te nzoka nde balinga te bakofuta soki bafuti te justice ya Nzambe nde muteko kanga bango toza awa loba mabelo ezalaka bakoko na biso te ngunza pe bandeko balandi boyoki bongo biyano ya ngunza mitune yote pa na biso oyo ape bino botunaka bongo biso nde tokomisaka bongo bangunza kasi ngunza sikoyo religion catholique to pe église catholique na bino différence yani po Nzambe azalaka moko kasi tomoni ekokomi na différence ya babiyamba kotoyo église catholique kotoyo bobinise biso kotoyo Nzambe ya bayindo siko boloko eza juste na génie neza na kati wana matondo mingi kuna catholique Nzambe azalaka moko biso pe kotoyo Nzambe pe kaka za moko mais kasi Nzambe lokola za moko akabola bato na loposo na bango biso bayindo toyebaki Nzambe mundele te mtaya kolakisa biso Nzambe et puis Nzambe azalaka jamais importé bozolanda Nzambe aza toujours Nzambe ya bakoko na biso bayebaki Nzambe église catholique omoni po bato bayebaka histoire ya mboka ote église catholique religion christianisme en Afrique ekotela ndenge nini religion africaine awa oyebi ba préjudice nini église religion africaine religion christianisme ekoza na Afrique kokata bato maboko koboma kotumba soko boy koni banibisa bato yango par la force ozomona siko ba préjudice wana ba mère nango ezalaki nani église catholique poso to ozongi pele otala Gwanzinga ku na batizaka ye sango église ni catholique yaki mpafita na tumbaka ye basango
ozomona soki bazaki réellement basali ya nzambe est-ce que ko tumba moto omoni yango tolobi ke nzambe akabolaka biso te muto sala makambo wana nzambe nde muto akabola biso bato na biteni na bango biso eteni na biso mabele na biso nzambe apesaki biso ezali mabele ya Afrique bango lokola mabele na bango za ya nzala nde bayaki koluka kolia awa mais kona koluka kolia baluki oyo babebisa biso bakomisa biso nde bakomisa biso yango tolobi ete likambo na likambo ezalaka na ntango nango ata oza mutu ya makasi lelo oboti mwana na oza mukie lobi okolemba mwana na kokoma mukolo akobeta yo bayindo baza ya kolamuka yo balinga te bayindo baza ya kolamuka Ngunza matondo mingi ndenge boya nde mutu na biso oyo landi ezali boye Ngunza tolingi toyeba oyo par rapport à mukanda oyo mokonzi na bino bangunza papa nkusu ya religion Futuka Kimbangu akomi mukanda moko alobi voici ma lettre akomi étudiant congolais pour Afrique en général. Kasi Ngunza bino tomonaka makoto bokomi mukanda wana kasi bino bozoko boya classe oyo mundele ayeli biso classe ya mundele ayeli biso esali ke lelo pamba te mundele azwi biso na kati ya zamba bimisi biso na kati ya zamba tata mundele azwa biso na zamba te bongisa esika wana malamu oyo nga natangi kuna eza bongo mundele azwi biso na kati ya zamba mundele azwa biso na niveau moko ya C kasi aye kokomisa biso bato lelo oyo na kolata lelo elamba nga lelo na kotambola na komi babenga lelo intellectuel tomoni ba université tomoni ba école kasi bino lelo boye kosala boye ko interpeller lisusu classe yango wana ba intellectuel wana au juste ezali nini pamba te lokola ngai lokola tokomona ke na défaut moko ezate les intellectuels congolais et puis africains évoluent et puis il y a aussi l'évolution mais bino bangunza boye keno te classe intellectuelle wana ezali mabe sengeli te babongisa au juste Ngunza boni bolo bapena nini wana bo limbola biso na bosiki malamu penza Ngunza matondo mingi ndeko mopanzisa ngo mokonzi na biso akomi voici ma lettre wana bakomi yango pona nini po biso bafricain tolingi mingi kotanga biso bafricain ndenge mundela lakisa biso ndenge atikela biso na baklelasi na ye totangi ebele tokomi soit disant intellectuel ngelo euti na monini intelligence ozomona euti na kati na intelligence zoka nde soki tozongi na intelligence na sagesse mutabota makanango ozomona sikoyo intelligence oyo bango bazopesa biso tala pays Afrique ndenge ezaleli tala ba pays Afrique trop des intellectuels trop de médecins trop de docteurs banani nyonso ba ingénieurs mais jusqu'à preuve du contraire en Afrique na classe wana mundela tangisi biso ata tonga pamba toki ko sala ngote mais c'est grave mais bango na ba classe na bango na bamboka na bango bazo sala mais pas na biso classe où tozo tanga tozo kokokela te et puis tozo diriger les nango bamboka mais tela bamboka na biso fruit nango ndengeza leli banani bazo diriger bamboka o c'est surtout disant des intellectuels siko classe wana classe où ezo kamba wana soit disant bato mayele muto mayele avandaka na pasi te ndeko na ngai so ba bengi intellectuel okova na jamais na pasi muto mayele ayebi ko luka solution pona ko longa na pasi wana ndenge société ya bakoko na biso ezalaki bakoko na biso bazalaki malamu nyonso bazalaki nango posa bakelaki yango ndeko na ngai bopanzisa ngo lobela ekambo elamba ekokamisa ngai makasi makamba bilamba kutu ba faux débat bakoko bazalaki na bilamba makasi ba velo ba tis ya makasi ozomona mundele tango aye kokuta Diego Kao ayebi soko ketala na ba livre ya Yaga histoire sur le Yaga tu veux okuna kokuta ete bayindo bakelaka bilamba mundele tanga ya okuta zingaku azolata ao seveti na velo siko histoire elamba tango na eloko oyo nyonso na kota na bino to na langue na bino ezalaka te c'est que ezalaka te mais pas na biso bakoko babengaka ombati lele et puis to olata na bango ndenge moko te biso olata ba mama balata kapani na puso mona mundela lata pani donc je ezaleli na biso donc classe oyo ya intellectuel eza ya kokupa ya mabe il faut to réformer yango matondo mingi bandeko balandi mituna ya bino biyano kouta bongo epai ya ba invité na biso oyo toyambaka bongo ba spiritualiste oyo baye bongo na tina ya kolamusa bongo lisusu makanisi ya jeunesse africaine et puis congolaise en particulier de ngonga ezali bongo penza mukene boye bongo télévision ezali bongo likambo ya ngonga wana bokaki bongo mongongo ya Ngunza Ngemba
nde tobandi boyoki bongo alobi ebele kasi tokozongisa bango lisusu po kolandela ngonga nde bandeko balandi totiki bongo bino bongo na kimia tika ete Nzambe akoka bongo kobatela bongo nde pona koza bongo émission oyo ezali bongo na YouTube bokobeta bongo Nego Spiritual TV anemo wapi boko trouver bongo émission na biso tika ete kimia Nzambe ezala bongo na bino.